Oui, bande ko balandi ya to komi wapi ndenge to yebisa rabino to komi wapi eza Itaga 120 commune ya Kinshasa quartier Ngwaka eza mire de lamentation et pas ba congolais ba se retrouvaka et puis ba congolais ba yebaraki ce que tozana besoin ko loba tozana message à kopesa to koya awa et pas temple ya population congolaise et pas ba congolais ba yaka kopesa ba doléance na bango bolandaki année ya réclamation ndenge ko loba bolandenge population ko lela passe na mboka Congo. Tu le bagi te kotika te contrat to signer biso na population congolaise te kotika binote biso to zarasima ba politicien te to zarasima ba excellence wana te to zarasima na bino ba o boza délaissé hein oyo ba konzi oyo botindaka oyo bovotaka mona bino important te yango biso oyo to koma to sungaka to mabino ti e pa wapi boko koma boye ba congolais ba bakina il y a des congolais bazina sene ba komona passe pendenge ba ko souffrir bolanda bokebi nyonso boko mona bon mama zoya na mwana ya mokene âge à 7 ans bon moneta mona ndenge sala zoya na bureau na biso mais bolanda bokebi nyonso nini oyo ba ko sala na bureau ya to koma wapi na to koma wapi télévision mbote mama mbote papa boni santé maman santé za moi bien muke oui to mto ba kombo za nani mama kombo nga mama Adrienne ofandi na commune nini mama avandika ana lingwala na panya mutombo 272 okay mama nini memi na bureau na biso to mona mwana mukezo mema aya 7 elo meminga a ezande pasi ya mwana oyo abota makili kwa mudnyo sindanga bota maka elo pe komeli to yebi pete mito yeko mona kaka maladi ya mwana ezo ya kaka monene ezo kaka monene motema kovimba malibumu kovimba makolo kovimba to luki ba moyen na effort na biso ba para to koti pe ba hôpital mais to moni ke solution exacte yango to ye aiska ba konzi bazali ba meka pe ko sunga biso po kana ye ezo senga intervention oui na télévision du peuple to komo api télévision to ye na télévision du peuple a po kana ye ezo senga intervention. Oui, est-ce que vous avez déjà l'hôpital Moussous, vous avez dit que vous avez fait partie, pardonnance, vous avez fait un examen, vous avez fait un examen, vous avez donc il y a un hôpital, il y a un kotaki, il y a un problème, il y a un cœur. Cœur, il y a un skin, il y a un mais si quoi pour na kozwa mbongo to soigner pe côté à cœur ne biso kokate OK ba saka kibino monter ba combien de parti pour ba sala opération oyo ko senga misolo boni to na bozu beaucoup na niveau wana te na to ko ndena niveau wana ya ko senga parti te pas tant yaki na kalembele me ko na ba soigner biso na docteur wana na uta pe campus ye aloba kinde il faut tant wana papa Kabila zalaki na nonde saka mama Olive na onje na ye amema biso to kena biso akena to Afrique du Sud nande be makamba ngo yake election na makamba ngo pe elekaki nde to jwa isu tant su ya kozonga sokona te. OK merci koyo tango yena mwana olingi mwana basa na nini bande ko basunga bozana makoki ya kosala mwana oya zonga normal bino moko libota te so na ye a pona makoki ezate makoki site wuti musika na mwana yango monto ye awa po makoki ozo senge pai na ye zape na mbongo ebele po waswanye kero wana yango moninga na ye apa bakonzi basunga biso mwana oyo aza mwana ko bakisa pe un pis na kata Congo komona mwana boye na ba souffrance boye nga eyo sanga pasi etakita na kata mboka na biso moko ba mboka na biso pe batie biso apo ya basunga ka biso yango moninga pele na julo kano na ye kat nesika o basunga ngande pe basunga ba biso na mona na TV bazo sunga bango bazo saisa bango ngape ngonga oyo komi ya ngai basalisa ngai pona zwa kimia mwana ngo koza na mbola boni aza na 7 ans atanga classe abana ko tanga mesuka kata kita otanga ndeni na ba paso 2 ans et demi to na 3 ans to tuna mo mituna tunai mbote. Bonjour monsieur. Yego lobaneza abenza passe pour na peme mbote moi on le biade oui bande ko balandi boko mone ko sala bongo passe be moni âge moi na zana yango ngai penda ko lobana bino na za para alors biloka boye et cela vraiment passe malgré eza musala na biso ya kotuna mituna maintenant na kotuna mituna mona na place o na ko mona mwana o za âge moko na mwana ngai passe ko mona yango na ko belela mingi ba mama na biso oyo mitema pe ezalaka na Congo menzo zaka libanda ba mama bazo ebele moyena tanga bino so na tanga bino mais bo limbisa na tanga mo quelques-uns ba mama ONG Maître Magui Makiese avocat makambo yango te mama Olive Lembe
Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Maman Marthe, azabe maman Nabiso. Maman José Chituka. Maman Blandine Kleber Maleko. Maman Pauline Lumumba. Maman Blandine Kleber Natangi. Maman Nabiso Bijou Mboma. Ma sœur Noël Nakubuta. Makambango yango eboloba Nabiso. Tala mwa Nabiso ya muke. Omona nenga ko bela passe eza na mama yebite place ni ko kende place ni pe ko tsa mutu parce que misolango ezate mais atala ne mona ko vimba eza nini au juste to lingi to yeba moni souci na biso za nini comme ba ila to comme atomona un jour mona o aye awa azobeta bale atala bale na maboka ko bina ko sepela eza esengo na biso ya ko to la ba image o to la sabele pour sepela te hein mama message nini ko pesa siko na ba congolais nyonso ba kolanda biso oyo mitema na bango misu baza mikila poto te mitema ezana kata combien tout gaza libanda misu baza na Congo awa baza na moya ko salisa mais bazo mona te mutu ba ko salisa o aza sir place ba ko tsambongo ede mutu ta ba bandeko so ba kolanda biso message nyoko pesa ba congolais nyonso ba kolanda biso siko pona mona na message nazo pesa tozo senga kaka lisungi kaka po biso awa makokeza mukie mais bino pe bokenda kuna biso toza bana na bino toza mama na bino toza bandeko na bino so aloko makokeza penza te bino boza kuna bomona likambo yango eleki na TV parce que ekomi na suka soki ezalaki yango tokoka mbele toye awa te mais so toye awa eza lokola prise ya suka po mwana oyo azwa kimia na age seta oyo apedre combien po na classe mbula oui malade asala mbula bonne so tokomi na 10e mois kokisi 3 ans so tokomi na 10e mois ekokisi 3 ans réaction yango za ndenge ni panai bo liboso ibandai ko bwaka ete misuko ko misuko ko bwaka ye ko bwaka na sasini piqué crise mona piqué crise akangami faut que no hôpital mbango faut azonga na réanimation nde yango ko zongisa ye donc réanimation par jour sanga bino combien ba monta beneza ke belé au mona par jour ta mususu ba 60 000 na ba traitement mususu ta mutoko mapena 150 000 par jour pour nous aller na hôpital na kalembele 2 fois. OK. Bandeko balandi ya tokomi wapi numéro ya mama Yemoko ezali 082 73 19 083 numéro ya mama Kolomwana ezali 082 73 19 083 wala soko bengi okozwa mama oyo Yemoko Kolomwana mama zo lela nini azo bani to kende pasi akelia ozo ba pasi te mai hein mai ongomela mai oui ongomela mai zena pesa mbongo wapi zena pesa mbongo somba ma osomba hein mama lugal ma zombongo zo pesa tamo atama karte somle mai mulangi somle mai hein zo mama somle mai mulangi bon okolo ba maloba ni bande ko ba kolanda biso siko za maloba ko yoba on repère ça papa Félix Maloba présent papa présent papa Félix ngai mwana na yo loba na ina papa ki cheke di sungangai oui allez-y comprendre bandeko ça ma pasi oyoki nazo meka ko forcer mwana aloba mais mwana azo ko loba te eza makambo yaka na mokili na biso ya se na yebisaka batu mokili ya nzambe batutaka nango tolo te bino batu bapesa bino mitema minei mitema ya kosunga ere yango oyo ekozala biso malamu tomona mwana oyo opération esalami tala libumu ndenge tala ndenge ezali 7 ans eza na bana mosusu na age baka kotanga kelasi ye moya kende kelasi eza te mpo nzoto eke komplike soki vraiment na Congo na biso bolingo ezali ere yango oyo bamona bokasi te ya bakongolais nyonso bosimbana na bamoko tolakisa bandeko na monde bakotala image oke biso bakongolais bolingo ezalaka tomwana biso oyo azwa guérison totale na nzoto oui mama tokomi na suka mama message nini to maloba nini oyo bokoki koloba olobi te bakotala osiko na mikro na biso suba biso maloba tozoba kaka yango kaka tozaka na posa mbongo mutu moko yazwa nga en charge po amema ngai bisika oyo batindai nga na Afrique du Sud po mwana oyo akota na basoin ya makasi po mwana oyo abonga po awa tomoni toyebi te soki mpo na bino awa soki bandei boyebi baminganga
net na centenaire sur place ezali to ndenge ni bokosala mais nga linka moto na bino moko to ba mama to mibale na mokonza mboka ya azwa nga na charge po mwana oya komaka bien azwa kaka traitement koma bien. OK, merci.